Bandeko bokoto bokoto hein bokoto bandeko na ngai bokoto donc on est obligé na loba moi un peu wa fatigue banini bokoto bandeko na ngai bokoto bandeko bokoto tosola mwa makama moke ya mboka s'il vous plaît bokoto bokoto ebele bandeko na ngai televi moi nini eza bien te téléphone eza bien te mais obligé na loba bandeko bokoto bandeko na ngai téléphone ekomi kimbala mbala moko bondima te donc bato mpe ya mawa bazalaka te ki komanda eso zo ata mwa nyonso mba telefone bandeko bokoto oyo eza version ya bureau na ngai boyebi bureau na ngai eza na cuisine bureau na ngai eza na cuisine bo comprendre soki bomoni na ye na bureau ya cuisine donc boyeba ke makambo ezalaka mwa ndenge moko boye bandeko bokoto nazolamba allo bonjour bandeko bokoto nazoluka position ya bien po awa nasala kala na bureau na ngai nasala kala naolamba épinard bandeko bokoto bandeko na ngai bokoto tosolola bokoto bandeko na ngai petit na ngai Freddy Unga petit na yebi ke obenga ngai trop petit na ngai comprendre ke tala vie na yo komi na ilongi ya fatigue banini babulo Dida Elido merci en tout cas bandeko bokoto tosolola na makambo ya petit no subi botokoto bandeko na ngai mpona ye na méchant mabe kitoko makasi Marthe Mulobela. How are you, Marthe Mulobela? How's in Zambia? Everything is okay in Zambia? That is my sister in Zambia. Just greet you. Bani bo saka na anglais. Na bete abino ba anglais bino kaisi ke biso minoko la dia rebele. Elve Masudi bani ko bokota na ngina lobela makambo ya ba musicien. Inos bi oyo akolanda émission oyo petit na ngai inos bi en tout cas. Félicitations. Félicitations Inos Bi. Félicitations petit nanga Inos Bi bozela nano. Na olamba épinard. Soki bino. Leolana donc lobi na aussi na olamba épinard. Oh souka na épinard. Petit nanga Inos Bi. En tout cas félicitations. Bandeko bo partager, bandeko nanga bo partager, téléphone nano eza kimbala ndenge eza boy n'importe quel moment ko kata, mais pona bandeko za pasi, po ba écrit nango ils ont sauté. Inos Bi merci mingi petit na ngai en tout cas. Ozola kisa maturité, oza ko corriger. Inos Bi leader, aza ko corriger bato tout. Na éviter ceux qui sont eza bien. Dida Elido, komelanga ceux qui sont eza bien en tout cas. Bo komelanga ceux qui sont eza bien. Merci mingi Seka la rose. Merci mingi Seka la rose. Bandeko boko melanga ceux qui sont eza bien. Boko melanga ceux qui sont eza bien. Les beaux gardes de tous les combattants. Bandeko boko nazo na kota beta mbang na obima po boyebi ka ifona phase lobi eza dernier jour. Son c'est bon. OK, Hervé Masudi alobi c'est bon. Kitoko bomoni eloko ango. Bomoni eloko yango lisusu. Ayebisa ki bino écran oyo nani téléphone oyo. Nani lisusu. Bande bolimbisa nga nazo ganga parce que téléphone oyo eza na rezo déconner makati. Soki mutu abengi ngai eza kosala bozo. Sanga tellement na ganga parce que téléphone oyo soki rekati moyen ko récupérer ngo eza te. Inos Bi félicitations bandeko to ebisa babino ke ba musicien congolais ba mitema mabe. Mais tala Inos Bi mwana muke auti ko banda carrière na pas longtemps. Tango to ebisa babino ke biso ba mbokatier tozala mayele koleka bino ba kinois. Les mbokatiers sont intelligents plus que les kinois. Félicitations mingi petit na biso Inos Bi. Comment na ke ayeko Inos Bi abomeli kofina wera concert. Omonika acte ya Inos Bi wana ebomi concert ya wera na Kofi ekufi parce que toza ba argument palpable ya ko démontrer que vous êtes des sorciers Kofi na wera na ba jibe
bo bénéficier trop na peuple wana. Peuple wana soutenu bino trop, bo salé la peuple wana nini. Mais tala mwana muke. A corriger na Kamere, na Félix. Inos bi a corriger bango. Babimisa 58 millions pour na kosala ba buzo ba sali yaba demi terrain soki yaba saute mouton. Pourquoi pas vous ça qui 58 millions n'est pas Inosbi? Il fallait donner à Inosbi. Il fallait pas ça 58 millions na Inosbi au moins qu'on ça Kamere na Jamal. Mais bota la moana. Bota la moana bando ko bo partager téléphone ngeza na buzo ba trop et ko kata nango ne pour bo partager pour ceux qui kati monga mona ko partager ngo te po ba nyataki yango donc ils ont déconné moyen na ko na partager ngo za te bino ceux qui bo partager ba to musu ba zo ngo facilement bo partager bande ko ngai. Pourquoi pas qu'on paie ça Inosbi 58 millions de dollars à ça là bas projet Oya Sali yango. Inosbi très intelligent plus que même Félix, plus que même Kamere. Mais naouti kolanda ba politicien na bino lokuta wana. Oh moyen to ba peuple va vivre bien zate social les amabe parce que Covid des ali. Mais boza ba to lokuta Inosbi atongi na tango nini. Inosbi atongi bandako na moment nini ya Covid. Atongi na Covid. Au contraire, ba musicien bele bazo betate parce que il y a la maladie il y a Covid. Mais Inosbi atongi en pleine Covid. Est-ce que bino bokanisi ke ndé ba raison au bino boko profiter nango? Boya ko kosi abatoke o moyen ya ko sala ezala kité parce que Covid ezala ki wana ne yango monike moyen social moyen zate ba crise lokuta na bino na Angola bazo tongati lelo en pleine Covid. Et Zambie a sali ba élection en pleine Covid. Donc bato ebele baza kotonga même na poto bato vivre bien en pleine Covid. Inosbi a corrigé bino. Inosbi plus intelligent plus que Kamere et Félix. Plus que Kofi et JB et Wera. Et Fali. Oya lingi ala kisabiso contraire ala kisabiso nani aleki na ba musicien tout wana oya leki Inosbi na intelligence et amour ya mboka wana. Bolinga kolinga o diaboliser o aza Rwandais lokuta na bino bokosi ala kisi bino amour mbongo na ye tala ba réalisation. Dans la réalisation, ça veut dire petit on a soga vu mbongo ebele, akosala ebele, mais nazaka na conseil à couper sa petit nanga Inosbi. Inosbi, je pense que utanisikia muzuli message niko nayo. Mutu asikudanganye. Uko leader ya musicien congolais. Il faut ubaki poser. Mutu mwa asikudanganye par rapport à maneno nafanya sema ndio nataka kwenda kupika concert Bulaya, non. Usitu déranger Bulaya, mais uko na soutien total ya ba combattant yote. Uko na soutien total parce que même tes interviews on suit ça, tu es très intelligent, tu as l'avenir. L'avenir ce n'est pas seulement dans la musique, Inosbi. Hapa unaona Uganda. Nani a défié président ougandais? Bande ko boli misangai, téléphone yango zo déconné. Inosbi message nga na koyebisa ye. Téléphone yango komi mwa mobulu donc ezo sauter ba nyataki yango oya zana don abe nganga ya sobela ka téléphone nga ezo simba isote donc ezo sauter ba nyatela ki ba encre bimi donc na sala effort kaka pona koya ko féliciter Inosbi mais na bande ko ba Inosbi muto akosa yote ozana soutien total ya ba combattant mais koya ko déranger ba combattant te po ba to mandoki ba koninga ko tso ba bulke o moni ndenge osali boy ba combattant ba nimio o kende sko beta concert petit nanga ko kota ba je wana te. Oyoza parmi ba victime ya mboka wana. Oyebi souffrance ya batoto ya Beni, ya Goma, ya Butembo petit. Oyebi yango. Oyebi yango e osali yango olakisi ke mboka na biso ça ne va pas. Obimisi mbongo na ya poche po o sauver peuple wana. Mutu moko akoti so idete petit ndenge osali boyo moni ba combattant ba soutenir, il faut que dobeta concert ko sala erreur wana te. Parce que avenir na yo ezaka ka musique te. Mutu a défier président ougandais. Et ça musicien nani na Haïti musicien petit dans la vision moulaï koza bololé le kola kofite koza bololé le kola werate na JBT. Quand il y a des projets comme ça peuple azo monayo petit nangai et la kisike ozana amour ya mboka na bande ko comprendre le téléphone ça ne va pas neza boyango monike ezo kata neza boye baluki yango moko komi filmer et l'eau mosusu
Donc oya za na don obe commanda et solobi na so ba téléphone na téléphone te na donc auto panzana et auto panzana donc yango monike comme ko yango moko zo déconner comme au filmer na mire Inosbi félicitations mutoya kokosa yo te o kende obeta na poto po moni biloko sali sikoyo na poto bakundima yo petit na ngai félicitations avenir ezaka musique te petit na ngai mutu oya défia président ougandais c'est un musicien mutu oyo akoma président haïtien na Haïti c'est un musicien il faut oza na vision ya koleka Kofi Jibe Wera parce que bango bakela bango po babinaka bakela bango po babinaka petit na ngai eloko osali o marqué nation au marqué nation petit nangai ko sala RRT tikala na côté à peuple o la kisi ke oza musicien o lingi peuple na yo donc depuis Luambo de Barochero tu es le premier musicien o a réalisé quelque chose pour l'intérêt à peuple donc tu es spécial tu es leader de tous les musiciens ils ont subi leader de tous les musiciens parce que un leader ba ina vision baye bakaina amour baye bakaina ba projet bande ko bo partager ko bande ko bo partager parce que téléphone au présent moi mon boulot so ki bo partager te ngai kati wa image ko etambola te bo partager bande ko ngai hein Inosbi félicitations Inosbi bande ko Inosbi abomi concert à Wera na Kofi o mane lo pasali concert à Wera na Jibe na Kofi et Kofi. Nous avons maintenant des arguments de vous montrer que vous êtes des sorciers. Kofi et Wera. Nous avons maintenant des éléments palpables pour vous montrer que vous êtes des sorciers. Tala mwana muke en plein Covid. Ba musique ezo beta maté mais tala ba réalisation o ya sali pona peuple na ye. Kofi o sala nini? Kofi o sala nini? Wera o sala nini? Wera toke ni na bandundu na bino nani po inosa sale pa na bangote wera osala nini na bandundu bampangi na muni ya Vincent oya bandundu boye biso wera azolinga ko défier biso na mbongo azwa katoye bakati asala kana ngoni mais ngai na tie nini devoir pour un champion examiner question pour un champion bon lukela biso wera asala nini Kofi asala nini na Sierra Leone pa na bango asala nini bande ko botala jango to so bisabino ke ba musique ezali eza ministère de distraction na mboka wana mais pas petit lokola ba Inosbi bolanda interview à Inosbi na TV5 mais très intelligent plus que même Kofi très intelligent plus que même Kofi botala ba buzo ba Kofi azo sa Jean-Marie Kasamba bozo monake bato bazo sakana peuple devant médias Kofi azo la kisake lui il est Kofi. Inosbi félicitations petit, félicitations. En tout cas, on a qu'ici au Congo, il y a encore des gens conscients par rapport à la souffrance des peuples zaïrois. Mais Moutaya ko kote sayote, nenge osali boy petit, kende obeta concert, Moutaya ko sayote petit nangai bande ko soki bomone osala ndenge wana téléphone nangai kufi. Oya lingangai asala nga don. Asala nga bien. Concert à Kofi na Wera et Kofi. Inos abomi concert à Kofi na Wera. Inosbi abomi concert à Kofi na Wera et Kofi. Tokangi bino tozana ba argument. Ya kola qui sait pas peuple bande ko télébo comprendre des téléphones et dès ça boy. Ils ont filmé en gros filmé na sima et filmé liboso. Donc sima ko Zamir, hein? Bon comprendre, bon monique, oyazana doit la commander sodo. Hein? Bandeko. Donc nazo kata pona bisa kibino ko kala mingi téléphone au sala bozoba. Inosbi leader de tous les musiciens congolais. Oya lingi a démontré que ce qu'est leader, a ça la plus que Inos. A ça la plus que Inos. Mais conseil zaka petit mutu aya okosa oteke, oya ko déranger combat ba combattant. Au soutenir peuple na yo. Au sali est vraiment ko ba combattant ba senga kake il faut ba musicien ba sala kango pour ba musicien à Côte d'Ivoire to mona ba magic system ba tonga ba université petit ozana vraie voix musique ça peut se transformer en politique petit zala visionnaire ba musicien ba mosusu ba kota na politique et comme ozana vision ya ko aider peuple petit zala visionnaire ne dérange pas le peuple. Olakisi donc expérience, amour.
biso batoto toza bambokatier biso batoto kolaka na pasi toyebaka pasi ya baninga wera son oyembake moto apasi ayebaka pasi ya baninga siko yo okola na pasi okola na pasi yo yebaka pasi ya baninga yo bandeko bolimbisanga donc neza boye nini yango ebaluki ekomi kofilme nango mire bandeko ata mama moko akosala nga don te nasomba telefone s'il vous plaît. Ok na kati na nga parce que ekomi kofilme mire mwa eto na mona nga eza te nzambe apambola bino. Bon, na bande koloba te bomoni ekomi ko filmer nango mire etiki ngai ko filmer mire. Nzambe apambola bino Inosbi leader de tous les musiciens congolais à laquelle le nasima Inosbi. Il faut à la kisabino amour patriotique, amour du peuple. Peuple à soutenir yo, il faut aux hommes qui seraient sincères. Inosbi en tout cas tozo linga une nouvelle génération ya bato yo. To ebisa ki bino la fois passé to lobi mutu ya banda ko tongana na village na bango na ville na bango. Neti babiso na bokechi to na makoki mingite mais côté ya ba palais personnel to bandi na bamboka na biso. Inosbi à la kisibino ke aza très intelligent. Très intelligent. Aza no mwana muke aza na ba besoin ebele metala biloko ba réalisation asali. Boye bisa ngai eloko nini kofi na wera basala na mboka wana. Moko kaka bandeko na ngai Nzambe apambola bino. Je pense que donc na zo besoin na kata botala ka neza bo ikomi ko filmer nango parler. Merci mingi.